ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Baeba nini ekoleka na mboko yo Congo. Ah ouais? Tour du monde. Edino image. Panza sango bilili. Yekola koloba vérité mama Kambo makiadi franco lobaka solo Mobuki lokutana ndokise moto moko. Mbote mingi na balandi ya www.panzasango ya Congo balobi site oyo zodokisa bato mitu balobi site oyo ya kitoko pe elengi balobi lelo na yambeli bino arc-en-ciel oyo boyebi awuta na wenge El Paris epa ya Marie Paul kasi lelo ayaki Paris pour azaka na Paris te mais awuti mosika na Lyon pour aya ko clôturer événement oyo ya ser na ye Nisha na mobali na ye Bobo ba organisaki kasi azalaki moko te azalaki na bandeko na ye mosusu oyo bayembaka pe longo arc-en-ciel boyebi na wengel Paris wasala bavocal ekanga na couvre-feu ayembaki na bandeko na ye ya Paris elongo bokolanda yango na bilili kasi yambo ya kobanda émission na ngai boyebi na pesa kambote na ngai na bayinso basungaka panza sango ya Congo moralement pe financièrement tokobanda na Yagi Mekano moninga ya Lolo de Bengazi ya Losako Adrien Mukiadi full boss na bosalaka yote mama Irene Bengazi mama oya kanga masolo na Savini sur Orge babi exotique ya moko yango le kangi masolo na Savini sur Orge soki tolongwe pa mama Irene Bengazi tokomona mama Di José la marraine na riso Rangis Bazali ou asunga pe pendant sanga Congo moralement peu financièrement RM Mabwidi Roger Mabwidi yepe azarana biso toujours longo kasi toko na biso mulai mingi te tozo banda émission na biso tozo banda nazo la kabine invité langa bozo mone siko azolo bela bino oyo elekaki na mokolo ya lobi musique ndenge elekaki pona mama Nisha na Bobo bazwaki likanisi ya kobengisa ye na mboka ya Lyon po aya ko sepesa bino na mboka ya Paris ndi ayaki ya sepesa bino na bandeko na ye fan. Alors bonjour Arc-en-Ciel. Bonjour Edino image. Nena eba koya na yo esalo ndeni. Oui, c'est un mingi, vraiment je suis très content dengue na qui invité par le couple mère Nisha et Bobo. Donc ici on a Viry Châtillon et vraiment il est bien à s'épelé à trop, à s'épelé vraiment trop. Kermesse. Oui, que bala son bandimi bino hein. Ah ouais, bah c'est peli hein. Ouais, bah c'est peli, merci. Bon moni moko auto bela bino ba bengisaki na maman Nisha et Bobo exotique Siperette du quartier babi zaka moko na Viry Châtillon Siperette du quartier ya maman Nisha et Bobo bangonde ba organisaki kermesse wana suka pour la clôture malheureusement mais koko sope yaki na suka makambo silaki na nuté makambo tango zo banda ndé place makambo pe et ko beba les sous bon wana soucis za ngote mais maman Nisha bon c'est la bino milolo mususu kalate bo sepela na son tout peut savoir date kalati arc-en-ciel a Rosalana bino longo pe a Rosepe bino arc-en-ciel bonne santé très bien je veux bien si on est travail tout travail si on a travaillé là on a travaillé sur un autre projet donc on a préparé un autre maxi single quoi pour Ebima 2017 c'est pas longtemps. Ouais, 2017 donc Totalara journée Robimame, nous allons prendre un studio, dans la maxi single, c'est ça quoi. Arc-en-Ciel, si vous avez un édité au salon orchestre, le quoi bon, orchestre, ça demande beaucoup de moyens. Ben pour l'instant, comme encore
comme na moni ba moyen na rezana onté na moni moyen ça va mais na ça na carrière solo carrière solo bisa banzembo ni dernièrement bisa mon orange loketo pété ba se se play nango banzembo na ngala yemba ba Willy Misaka tout ça donc dans ça na album ba découvrir banzembo na ngai comment je chante tout ça et puis orchestre si Dieu le veut ça viendra bientôt. Lelo eza anniversaire il y a Étoile d'amour la fille à longue jambe. Joyeux anniversaire Étoile d'amour. Est-ce que vous savez l'Étoile d'amour mon là la fille à longue jambe. D'accord. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Étoile d'amour. Joyeux anniversaire. Étoile d'amour lelo akokisi bambula tolo baraté mais azapi moroté hein pour on so qui na Bordeaux. Dans Bordeaux hein. Ezapi na ndekolo moko ya mwasi Jolivette Nsamba la reine de Bordeaux. Yepe akokisi Nzamba apesi abakisi so implice na vie na ye. Ça il a été Jolivette Nsamba ACP là. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Jolivette Nsamba. Joyeux anniversaire. Balobi Eyokani, Étoile d'amour, la fille à longue jambe, Jolivette Nsamba, Balobi, Nzamba Bakselabino, Oyezanga Katabo Moinabino, Boumela. Et l'une image, n'a pas à Bordeaux, tout fêter la mine ensemble, arc-en-ciel dans un abus longo, tout fêter la mine ensemble. Bon, arc-en-ciel, l'année, Basuko, relation na ex-patron, Marie-Paul, et ça toujours bien? Oui, il va très bien. Le roi Soleil, Marie-Paul, va bien. Il va très bien, il est à Lille, je crois, là où il habite. Moi, j'habite à Lyon, mais bah, relation va très bien. Mais on dirait bien ce Bolingagaï, hein? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est lui qui m'a présenté au grand public, hein? Au grand public, c'est lui, quoi, qui m'a présenté au grand public, je le répète. Donc c'est pour ça, je le remercie, Marie-Paul, pour ça, quoi. Parce que tant qu'il y a un orchestre, je me souviens qu'il y a un orchestre, on a un kalinga, nabimate, so tali na ba vocal nga na sala, ba travailler prendre de la peine, ba li pata bolingo, bo so tena clip, na bando chango, au mona ke manda, ano lingate, nabima, ba mona elonginanga, ba mona kengam na embi, place wana kitoko. Li pata bolingo lela lelingai. Nasuka wapi ngoba maboyoka bino tout ba vocal wana ba travailler pour la peine tout ça donc so boté na clip bon mona ke manda anolingaté ba talanga ba découvrir ngai mais bon ndebo moninga pour nini manda Marie-Paul mokolo mouvement manda a interdire yo manda ça qui par rapport à yo manda là qui chef na orchestre donc après Marie-Paul c'était manda il aura vice-président hein. Donc on va diriger l'orchestre là-bas. On biso iba chanteur, tu peux apporter Pierre na biso na orchestre. Dommage que mutema onezala na biso ba congolais. Mutema mabene ngwana olingate jeune a évolué a ebima tout ça. Butagi Werason ninga na présenter ba Ferré. Bana boyemba Ferré yemba, Serge Mabiala yemba, bon ça va vocal na bango, ba les ma clip biso c'était pas le cas. Donc biso c'était pas le cas. Donc dans ça va vocal en agitoko balingi tena bima na ba clip ba gomé bon nzambe azali hein on a la moins regret hein si na la regret muké parce que tant voyager toké na ba Zambie bat ba aussi pena ba vocal na ngai ba oyi ba ilongi na ngai te ngam na salaki en haut et ça nga souci na mboka wana ba Zambie ba Tanzanie tu voyager na Mbouingel Paris na Marie-Paul. C'est ça, il y a un dérangement. Il y a un live sur le public parce que badmu soupe ba yebi, badmu soupe ba draguer là, basi na ba vocal nanga wana. Ya solo wana. Panza pokito yoka. Ba dadi mavunga sinalanga gila bangola kutale la vocal en danger. Dadi mavunga olandanga. Avungole Alain qui angala RR. Adolanda ba Jimmy Diankalu. Bijouterie mabanga. Hein, Maria Matadi, ya Maria Matadi bijouterie mabanga.
Bah ebi, bah c'est pas trop. Donc tu peux pas draguer lango, bah momi pour la vocale na yo. En tout cas koka moi. Musu ba oyeba te zanani, ba ka arc-en-ciel na musique arc-en-ciel zola. Ba mususu ba oyeba te ba na mu ba distinguer ba bingongo te, ba quand tu manda mutasala ki yango nzoka arc-en-ciel quoi. Donc c'est quoi to bani manda mutadraguer lango ba momi na Angola ou banani ba mona ga ti yem ta sala nzoka arc-en-ciel quoi. Elo kwale kanga telme kanga efula sikoyo vala ki manda adraguer ba momi yango na ebite ben ya sala ga ni tigagi maneti ye quoi. Mais bon ba dabi la ba ki arc-en-ciel ba ça va vocal ki toko ana. C'est ça. Nena iba siko manda akoyina pona nini a étouffé yo pour boza à peu près ba timbre vocal ndemoko ou quoi parce que pour ça la moi likolo et pas ça la likolo est-ce que comme le mouvement des tonoristes et ça l'angle côté quand même mais pourquoi il faut étouffer yo n'habité ma cantion où t'es puis bison était très jeune t'es un orchestre tout ça n'habité pourquoi Alingara a étouffé arc-en-ciel à moi en athée tout ça n'habité pourquoi ma cantion où t'as peut-être y m'aura mon akasa ma bien mais cause à payer moroté c'est les unes à plusieurs photos en barrel la émission toujours à le barapé manda a étouffé qui a toujours un système voilà et ça a petite naïe hein ma naïe ben wana na évité parce que tant on a eu mon orchestre na Wengel Paris c'est les unes à Zagina noté c'est les unes à Koti tant a été au album sous le troisième album il y a carte jaune de Aérocota mais tant on a eu mon album il y a Zagina noté peut-être mbalo baza commune moko Nanjili na évité qu'est-ce qui s'était passé entre les deux mais vraiment l'orchestre il y a Zagina noté biso Zagina couvre-feu donc Zagina noté c'est ça. Si on a reçu la yo liloba moko olobela manda pesa ali alanda yo kayo souci na yo ozarona motema so lelo arc-en-ciel mokili eyebi pena mingiti couvre-feu kanga boyebi couvre-feu kanga et ça donc 98 couvre-feu kanga biso to be couvre-feu babeta ki musique ya kitoko comme kolanda pe wenge musique El Paris to yebaki pe ba vocal oyo arc-en-ciel a salaki mais mingi ba yeba arc-en-ciel te ba yeba pété na la sala ba vocal wana lipate ya bolingo na travailler prendre de la peine des alakaka alors na sengo wa liloba moko olobela manda et si kazalanda yo souci na yo so lilo arc-en-ciel pe quelque part aux un peu limité et ça peut-être bangonde ba salaki yo zala un peu limité mais nabi kenzamba zana yo ouais ngalo on a le barak batika ba comportement wana eza on a tinate musique eza likamoro ya eloko moko ya esengo donc pas bazo sangana la joie musique est vraiment likamoro ya esengo quoi ba kana et tout ça eza on a tina moroté ya on a tina moroté c'est ça quoi donc ba kana ya osala ba musicien ya on a litomba moroté so yemba kitoko ba découvrir yo toujours ba domona musa osala que ba chef orchestre bosala que ba musicien bozui boko maso freiner ba on ke na clip ba mo ana te bona boye en tout cas eza on a tinate quoi siko na soto landi na ba clip wala toroyo ka vocal wana mais toromona elongi na yote ou bien toromona elongi na yo par rapport de toromona elongi ba Marie Paul elongi ba Manda chante elongi ba Delo Bass bango mona bango en grand caractère bilongi na bango mona munene biso mona biso musika et puis bado ko distinguer bilongi na biso te parce que za musika même na vocal na nga ba laksanga après ba laksana bango Delo Bass après ba laksana bango Manda ba laksana bango kune mais ba oyemba pété ba kangi munoko mais vocal na nga e ba laksana musika donc souci na pendeza ki fala ki ba bimisa o penza ba mona penda ki arc-en-ciel ndi wana tozoyemba yango ti ben oui pourquoi pas nga na porter ba pierre na ngai na sali ba vocal ki toko ndingwana na banzembo na bango j'ai créé yango pe memio la poto hein oui après le travail tout ça manda elongwa na assumé pero lango bien na zoyemba da toujours bien bandimi ba moni pena ya no garçon ya tala et puis orchestre malgré tout manda longwa ki Marie Paul a na confiance na toujours. Ben oui, toujours, même temps, on va à Zalaki. Nous avons eu un mandat, télémia, on a peine à télémia. Soit ça est ténor, soit ça est première. Soit ça est première, soit ça est ténor. C'est ça. Donc, mandat, peine à puissance now. Si, Aebi qui est arc-en-ciel.
des fois tu es très bon chanteur à Ebi. Bon, balandi à www.pandasangwa Congo, tu marqué moi pause mouké pour toujours quand la deuxième partie, pause à chaud, hein. Ça sera chaud aujourd'hui, Babi. Bon, mon candé, moi, lobby, ayaki d'abord pour l'invitation, mais à cause on appelle de moi il fallait qu'il y a solo la mouké, na balandi à Pandasangwa Congo, balandaï. Boy, Babé, qui est arc-en-ciel tout à l'heure. On va pas se réchauffera. Les respects. Tous les bandes, malgré tous les clôturés, tous les piste. Panza Sangwa Congo et Zali, situé tous les sites dans le monde. Donc, on a organisé par Amabou. Blessé de guerre, Tchara Nias, le roi danser, c'est ça. Balobi, le roi là. Tozokanisa pe ba vele biso ba Carlito tosomba rabe
ndeko tozongi sur na kata plateau na biso ya www.panzasangoyakongo balobi ndeko mwasi ndeko mobali soko zangi sika luka edino image parce babi edino image chouchou ya ba chéri nyonso so na lobi pona sexa ka bino motema malamu etondanga donc yango mona pe bato balinga mingi nga balanda mingi nga esala nga bien so ba petite terre nga ba osala pembe nga esala mangu ya moto yo pe linga balanda ka obongo ba sepela pe na yo ba pesa pe ba témoignage na malamu nde ba pesa yanga arc-en-ciel to zongi na plateau na biso. Il n'y a pas longtemps, tout le monde avait Internet qui est un peu étouffé. Wenge El Paris et Zongi na poto. Ouais, ils idée, juste idée de Zoaki. Tout le monde a dit que Banze mon abisso, il fallait quand même te valoriser en haut. Il y a un Tolingaito Sangana, parce que nous tous on est ici en Europe. Donc Tolingaki, to Sangana, to Imbarna, so Banze mon abisso to bêta. Au bas de Basepela lango, et te proposant sous bas to bêta. Mais la monnaie est Simbagité. Et Simbagité dans le bon, Simbagité, idée d'agi différente. Idée est partagée. Ça veut dire, là, orchestre on a bissoté, hein. Bissoté avec le quota, to coûte orchestre, tu es dans le poteau. Donc, quand l'orchestre Azali. Les rois appelés, Marie-Paul, donc les orchestres naïs. Les canisiwana bino besoin qui tant besoin que les canisiwana bo butuna gina no Marie-Paul te bino busali ka landenge na bino to butuna ki apesa ki bino accord ou apesa ki bino accord te tuna gina te daika to kutana pour to kutana kala quand même to nga to kutana to bela pe na mutu ba nouvelle naïe comment to évoluer chacun de son côté. Après, tu as idée juste de valoriser Nzembo ya Wenge El Paris autobeta. Mais erreur bosalaki butuna ki Marie-Paul te. Eta que Marie-Paul perd la bino oyo. Asali que lelo arc-en-ciel passe à la poto. Asali que lelo groupe est à la poto. Butuna ki ti bino bozuli kanisi maman bo attaquer. Est-ce que tango ya boyaki tango sala ke mission na est-ce que vous me pe ko solo apena ibo ba ke papa Paul nini o sali likama bongo biso to nito valoriser ce mouvement pour to abiso so awa ba ninga musuba ko beta par-ci par-là au quartier la tabeta ka tapis rouge ba musuba beta ka chez Jonga na Raymond Keno pourquoi pas biso les candidatures pour la trompe ça non bien mais peut-être pour Bosota qui déjà première bo solo la qui na immorté peut-être est-ce que ce bozu les candidatures pour ça la réunion mon bobo koutanaye pour besoin de ce mouvement est-ce qu'il y a quoi septembre habité peut-être mais Namito je crois pas que ça soit idée bien tant il est trop c'est pour ça qu'on a évolué tout seul dans carrière solo donc le roi soleil a un orchestre n'est pas na Kinshasa donc a toujours le roi soleil a toujours na combo na et puis na ba capacité ça l'orchestre et puis Kimbombi Zoya. Mais la Kimbombi, yo participé te. Kimbombi na yemba baker. Yemba baker bon lelo yo yembi na Kimbombi baker. Lelo so Marie-Paul abengi mouvement boya toujours contrat mo boto kebeta quelque part arc-en-ciel ozala na elongo to ozala te. Non, c'est contraire à respecter na ozala nga. Ya prompteur. Pour attaquer toujours na motema. Oui, c'est mon vieux. Je le porte vraiment dans mon cœur. Est-ce que ça justement est le moi Marie-Paul tout ce là. Ah ouais. Mon aïe. Ils belé ba Frida, ils ba bilo belé Marie-Paul c'est plus ça na pendant ça Congo ba la mokili mobimba en tout cas so yo le longo bossa nango. Bossa nité hein. Belé ba nzembo belé. Banganga Nzambe tout ça. Bon on a une Frida. Nake paya gode malu na ekopesa sango yoko kiko bondela Zulu nanga 21 butu mobimba o notompongi te makanisi na tingami na hoyo motema elingaka o Azalaki na enanuna 22 ans pour la première fois il y a beaucoup tani abonelaki ngai ete bolingo na ngai na motema na ye
Yakaya solo Frida Zonga poto vivre Yakaya solo Elenge congolaise Kanisa pe alliance Nalulaki yo Pon aventure te Kasi yo talamiso Epananga Zulu. C'est ça. Babi pote bato baeba. C'est ça, Nzembo. Nzembo le kanga. Arc-en-ciel pote bato baeba nini? Nalulaki yo pon aventure te kasi yo talamiso epananga Zulu ekokendeke na mbanza basilique pete na mosapi pona confirmation pote bato bayeba ya solo ke ozawanga pote bato bayeba ya solo ke ozawanga. Bravo, bravo, Arc-en-Ciel na plateau bala panda sanga Congo ba sepeli makasi Marie-Paul kwa pele pa azawana sepeli ya Marie-Paul woli mwana moni ba talon bimisa bango ba fruit na sepela roi pele Marie-Paul meko kangisa bana nyonso toyoka pe bilenge El Paris parce que El Paris na mincho toyoka ngote ya yo zati ozala kata terrain kangisa bana nyonso po mouvement tambula po talaka to manke pe El Paris na kata mikili ndezala kaka po Arc-en-Ciel to kombina biso mwa suka na mwana suka ya kokabwana na biso mais na kosenga yo sikoyo tozela nini na obaki na 2017 tozela nini sikoyo bozela nzembo na ngai ya kitoko ezoya naza na studio donc nazo ko lancer appel na bato tout balingaka ngai ba soutenir ngai comme na Arc-en-Ciel Zola na Facebook so Betty Bromona et puis toko bami tout ça comme ça na musika tout le monde na kala na bangola dans les rois bilamba na Angola par-ci par-là Tony Lubaki basé belé bon bo soutenir Moutnabino Arc-en-Ciel même la musika pour Banzembo et Bima en 2017 Kalate Brozwango ngamo producteur hein? Donc c'est ça. Ricky Service les grands producteurs na musiko talangai ba jeune talentueux musu ba alia wa ba Arc-en-Ciel Zola ba alia wa fungula maboko fungula réseau talaka réseau ya mulai fungula réseau ba Arc-en-Ciel bazalia wa meka pe ko zoma contact bo me solo la po ba bilelo ba producteur ba sila na bango mais Ricky Service a moko jeune pato oyo a meka ko sala mo muke pour na ba artiste na biso ba se retrouver Mama Irene Bengazi voici l'artiste Ali Bosona Binawa a pesi bilengi na terre Viry Châtillon en tout cas tout le monde bazaki d'accord bazaki content alors en ce moment comme on suka Arc-en-Ciel lo basuka pour la balandino so balandayo bana Viry Châtillon bana Esson o baki na terrain ba masana oboyemi na bango longo. Et puis maman Nishara papa Bobo bango basali moi milulu wana po ndelo to kutana sona yo to solo la moi liloba moko pona bango pesa la bango bien liloba moko na roloba pona déjà bato bayambaki biso na Esson na remercier bino mingi pona accueil de boyambi biso na Esson maman Nisha papa Bobo superette du quartier na Viry Châtillon maman Nisha na monsieur Bobo. Vraiment merci pour la invitation et puis na remercier les musiciens Betaki na biso Elongo biso de Polga Mazembe Fanel et puis Guichouchou Emedo Rambonda Dino Bass ouais Peggy na clavier c'était vraiment bien c'est Peli vraiment à remercier les musiciens ndenge bo accompagner qui musique et puis neto betaki ensemble na c'est Peli à trop et puis to continuer toujours qu'on respecter l'heure il y a un rendez-vous soit bien que à 17h tout comme 16h40 pour na koya ko sepe sabatu pour musique na biso toujours qui liboso ba musicien Congo faut te respecter à l'heure il y a ngwana et ça bien
pour tout évoluer. Et c'est ça quoi. Et puis peuple congolais, tout dans la bolingo, vraiment tout linga na biso, tout tika ko kitarabaninga, tout tika ko sekarabaninga tout le temps, muninga so razuite ko sekarabaninga. Et alors on a tinate, vraiment tout lingana, tout ça les fort, tout ça bloque. Peuple congolais, pour tout qui liboso, tout lingana, tout tika ko critiquera trop de vraiment trop de maramoro et belé bino webi, tout ça les fort, tout lingana. Et puis c'est ça quoi. Ils ont un mboka matériel, mboka na biso te to avec luka concurrence. Ils ont un loyal, mon amuta luka na ndenge na epo akora bon sa vie na e, ils ont été ruina na trop. Koina na wana ilongwa, to linga vraiment peuple congolais. Vraiment ils ont plaisir à trop peuple congolais, tous a vraiment un grand peuple moro bourré, talentueux. Peuple moro est dans la bataille, tout ça qui est fort côté en tout cas, tous les premiers en Afrique, balobela toujours en bien, non en mal. C'est ça. Moi le lobby était pour la Marie-Paul. En tout cas, j'encourage mon vieux Marie-Paul n'a pas essayé Longonia et puis n'a pas essayé courage pour na Kimbombi à continuer en haut, n'a dit que Obi Makaka a osé le moment opportun et on a passé courage à Salango et Potina Souka. Vraiment que Dieu le bénisse. Moi ma banga na yo na bateau linga mingi poto kabala biso. Chibokumba, Gunagu, na Lyon, na Sepele Atro, Jojo Jonga, na Rata Lyon, et puis le beau Pembele, les grands voyants, Jimmy Diankalou, Yamar Yamatadi, bijouterie Mabanga, la Tos Moko, principauté dans un état, basé Belé, hein, Dada Mwanza, Damien Disquared, basé Belé, hein, Mfumu, Vitandombo. Je salue, il y a 1000 tonnes de Prada, de Louis Vuitton, il y a 1000 tonnes de Louis Vuitton, à London, il y a Betaraba Louis Vuitton, formé, Danze, Carlos Kisoka, il y a Carlos, il y a Lino Kisoka, si, et il y a Geneviève Kisoka, Bangotou, la Pessimino Mbote, et puis na Sele Kisoka. Nakatia Allemagne, bisous à trop. Patrick Maloa Vengi, Global Express. Au Bossami, hein? Patrick Maloa Vengi, Global Express. Patrick Maloa Vengi, Mbote na Yangwana. Les arc-en-ciel Zola, qui togo trop. Pour le Cabon, c'est peut-être moi et l'eau, moi, m'inquiéter. Oh, et puis, le quai au pété, ou soit n'a habité, hein? Pas de souci. Mon orange, je l'ai gardée pour ma belle. Quand elle reviendra, je la lui donnerai. Pour qu'elle sache à quel point je l'aime. Pour qu'elle sache à quel point je l'adore. Chérie, Simba Kangaye. Bisika na lingaka, nabakale na ye. Nazangaka bébé na berceau. Elle est la femme de ma vie. La personne qu'il me faut. Loketo pété, maman est loketo pété. Loketo pété, arc-en-ciel, la kanga loketo pété. C'est ça quoi. Bon, tout si c'est un arc-en-ciel, Bomola qui ayaki milulu ya les 10 à respecter rendez-vous naïe et l'équipe qui toko makasi bolanda on a bilili ndeza la kaka mama Nisha papa Bobo Longonia bo continuer pendant Sangwa Congo azat simalabino boyebi on est en famille toujours. Ngape na kopesa ba nyoso balingaka nga mingi nabi ke na chouchou na bino Chatal Bola s'appelle de nono Yubikaka blanc la biancée de la presse congolaise Babi la patronne de Congo audience étoile d'amour joyeux anniversaire encore bisous et belé Oumela Dadine l'angolaise balobi Yamado na bisomoko je le vais Ntsamba la reine de Bordeaux des alakaka na pesi ba inoso balinganga mama Irene Bengazi Willy Kalume président mon président na pesi moto langa lisusu na maman Georgine la femme commerçante na Bengazi
ya lolo moninga ya leki na yegi mekano batika ka edino image te ba soutenir edino image akendebe liboso na baki na ngolu na bino na akendebe liboso Adrien Moukedi le full boss au Guy Champagne vient na au Guy Champagne au senga na réaliser te mais mbalo na ko réaliser ngo au Guy Champagne de Switzerland de Zurich abazaka moko le vrai parisien tango yo kendaka Angola tango yo kendaka Afrique bango bazalaka tango yo lataka oyo ji ya mamoto bango bazalaka tango yo lataka bagabana bango bazalaka ti mais lelo bayi ba tchape moi mais yo le ballon mingi dans l'ombre toujours na pesi mbote la ngai na Irsila Kote ya bakote Merla Amarula la marraine Eddie José Exo na Katiari Sorangis. Bon, le 3 décembre dans la Metz ville le 3 décembre na obeta kuna na makasi ya Djibril Nzungu bongisa de makambo côté kuna na zone vene donc yepsa bana Metz bolola na ngai boye ba arc-en-ciel azoya bo sepela no embela bino banzemba papa Wemba banzemba ba Tessa d'Alliance ba Carlito no betel bino wenge no betel no banzemba kitoko bo binda mukonga nkobo bo bina nyonso bolingi pour ngaza arc-en-ciel 7 couleurs ba voix nyonso boyoka ba deuxième ba première ba ténor bana Metz boye belé bo sepela bo ka ngongo bozo ba émotion danser puis bo bina loketo pete Djibril Nzungu mbotana yango. Merci. Tout ceci m'a sonné la biso. Alors, tu écoutes en emballasement le 3 décembre. Hein? Le 3 décembre, la 4 messe, tu as arc-en-ciel. Pendant ça, on Congo toujours, tu as un ciment. Je vous salue, bleu, pas toi, c'est là, donc tu as un arc-en-ciel, toujours. Babi, Nabokasi a aidé nos images. Kalate, Boumona, Marambo, Tambula, Nengia, ou Boulinga, quoi. Tu sais, ça va, les sons Kalati. Tu sais, ça va, les sons Kalati. Bon, équipe bêta qui va équipe bêta de 10. Yango Rande et CP Sabino. Tu peux Sabino date Kalati. Maman Nisha, super du quartier. Bah, quand je suis le roman Makasi, mais la surprise. Car groupe bêta qui wana ko équipe bêta qui wana ba jeune talentueux wana obo mona qui wana ba onde bazana bne longo alors la tiki bino ba iloso balanda pendant sanga Congo en tout cas butika la malamu mingi tokuta mino bala sima yeyet na sepe na voyage na yo yeyet kalati tokuta na yo yeyet yo bigaka tokuta na kalati yona blabla la biancé tokuta la bino pour ça masolo auto yo kalaki en tout cas na sepe la koya na kata Paris et ça nga elengi makasi qui to connaît elengi. Bon, merci beaucoup, Natiki Bino, Mbalasima. Ciao, ciao. Y'a Patrick Marois Vendi, mon Paris Express. Y'a Marois Vendi, Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Eza ya koyinda umela soko yena agence ote veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Marois Vendi, Rue Léon numéro 25, baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Rue Léon numéro 25 et pas Patrick Marois Vendi, balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire ou melate pour na kati agence oyo toza na ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Marois Vendi balobi service kitoko soko ngo umela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Marois Vendi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Marois Vendi Rue Léon numéro 25
bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay bebi ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Léon numéro 25 umela